C'est parti. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Indépendance, tout le monde était. Congolais nyonso, aza na droit à kotambola bisika nyonso ye alingi, surtout kada na mboka na moko. Mais ce que zo comme biso, tout le monde kaka boyo, gombe, moto enyata te. Moto enyata te na ngoma pona nini. Pona mabedi ngoti ko tona biso pona mabedi to sali. Si to zo reconnaître na makambo mabe ata moko te. Malgré tout, et bien ngata moko te. Zotina na mbujimai, mais babanda koyiba biso. Biloko pe bambongo na ville kuna ezaka bato moto te basak babandaka kokata kata biso basak et pas ba miibi atana mais na temps ya Mobutu ba miibi ezaki na ville wana etonda okokota na ville boye komimasa bato bayiba yote ata nzela nyonso soki ozwi kaka ozokende na ville bako cheke et pas bato nyonso wana parce que ba fazer bazaka na ville bandakala et que ba moto kota bakankokolo. Vous comprenez? Moto za ibeki likuna ezokena oka boy. So bakangi moto bakeno na stade de Martyr. Bake bakoti na moto na ba peso 2 jours. So ko na 5 te ba meme en pas général Kasongo. Siko savez na ni mokonzi Gentili Ngobila. Bo mema biso wana. Ale kitasa ya lelo, kitasa magamo, kitasa barando ya badivize pour mierenye. DJ Love original. Mon amère. Théo Mukendi la patoche. Lisa. Ale kitasa ya lelo, kitasa magamo, kitasa barando ya badivize pour mierenye. DJ Love original. Bonjour, bonjour, chers amis internautes. Bonjour, bonsoir et pas yop et écoutez la vidéo tout le monde dans l'émission La vie du public dans 5 continents. Il y a mon Kinshasa lelo conception de la sika oyo c'est lui dans 4 émissions il y a La vie du public. Bani Walandi. Lelo lisoni to elibino na Kinshasa eza koinda na micro ya Spartacus de la presse de ceux qui vont bana wewa. Et bana wewa ba expliquer qui ba s'exprimer qui devant micro ya vie du public pourquoi pas le wewa baléli babi papa bakasa mufini kwa Lyon biso awa penza mawa trop papa na biso bakasa mufini kwa Lyon comment président de la République il faut être biso à l'écart ba te biso limite ki bako koma na gombete ba lobi belé boyoka na micro ya vie du public hein liba mokonzi na Marseille bino bolinga émission ya bino ya vie du public Kinshasa ya lelo lebo lutete Kinshasa ya lelo ne makambo patuolo bola na Kinshasa ya lelo boyoka bana wewa ndenge ni balobi na Deo na kata Marseille puis Christian na kata Marseille Sony Albert Kinshasa ya lelo ne makambo na yebisi bino Jean-Paul na kata Marseille mawa boyoka bana wewa ndenge balobi na kata bana wewa toza na bato oyo batengi vraiment classe na kata mboka na Congo. Misala ezali te mais aza kosala wewa bokoyo kango nyonso na kati émission wana pourquoi baza kosikumba wewa bagradue baza wana mais baza kokumba wewa par contre mutu to akanzaka songa kumbaka wewa bamona ye comme mutu moza vaut rien asala rien asala d'étude te or c'est le contraire bokolanda ngo tuna micro ya Spartacus de la presse na kati ya vie du public feti bofenda à l'Italia landa ba image oyo yuna maman Nicole Vula maman Weston bona ba image oyo 61 Kinshasa ya lelo ne makambo Chimita na kata Lyon Kinshasa ya lelo ne makambo le grand prêtre Kodamboka ya Wuyi Musheni bona émission oyo et pour ça bino malamu mingi na kata ya vie du public super ani dalelo vre chérie na yo ma femme na epsino Kinshasa lelo ne makambo super ani dalelo Kinshasa lelo ne makambo bolanda ba image ningi bala wewa balobi et ça les passe mingi boko yo kabino moko mantolo ba bino kozete bolanda ba image ningi ba leli si matrosa bon na plateau na biso to tini wanza bleli bolanda bongo tokozonga à tout de suite.
na balandino so ya émission Kinshasa ya lelo. Bino ba ebosa libanda ya mboka. Bokolanda makambo nyonso zelekana kati ya mboka na bino Congo. Surtout na Kinshasa. Na pesi mbote mingi na maboss. Maboss Didier Masuki. Obala mandefa pembe motema ya Anita Lelo. Anita Lelo na Lyon vrai chéri. Na pesi sumbote na ngai epai ya cameraman na biso 520 giga Apocalypse babi yende asimbi micro don et yende asimbi caméra tosaka ye. Bande kona ngai lelo to tambola na Kinshasa tozomona makambo ezokoma kaka ebele se kokoma ebele. Lelo bande kona biso ya moto baza na posa ba s'exprimer na micro ya avis du public. Baza posa ba s'exprimer pourquoi kaka bango. Likambo no soka bango batiaka bango ka bakali partout. Lelo yo bapekisa bango bakota na Gombete. Lelo yo bapekisa bango basuka 22h. Mais kotala ba catch, kotala ba voiture mususu esala ko ba crime makasi. Batikala jamais kokatela bango ba air, batikala jamais kokatela bango commune bakokota te. Yango lelo ba tonton na biso bakumbaka moto, ba papa na biso bakumbaka moto, ba jeune bakumbaka moto, balobi lelo faut pas s'exprimer Gentini Ngobila ayoka bango, président de la République ayoka bango. Tozo tambola na micro na 520 giga na biso, to remeka mpe ko tuna bango ba ebisa biso bino moko boro yoka ba réponse na bango. Bonjour. Bonjour madame. Boni. Kimia ezali ndeko na ngai. Kimia ezali mais tozo mona le ngozo ozo na moi souci moko. Oui, sûr et certain, souci que vous avez parce que vous avez un mokili. Mais à profiter de micro na bino, denge bo monani boye. Poto beta masolo ou bien les cambo tozana yango biso ba motocycliste. Oto benga mili susu ba wewa. Concernant musala na biso. Musa problème ngo zanini, mais kana ko yebisa biso bat bazali banda mboka balanda yo. Merci beaucoup madame. Problème est grave. Parce que musala oyo ya moto tozo sala za lokola ba entreprise privée. Za ba entreprise privée parce que TDP l'État à l'époque to ko ta makamba régime te tozana kati ya politique te. TDP gouvernement otikoleka. Pona ko tala ke biso ba jeune boye. Et c'est le lot moto bo sala ki kuna o sala ki no ba pekisa bino. Merci beaucoup madame. Question c'est ezanango vraiment na moto ya makasi. Biso pe tozo mituna. Pona ko tala comment ça fait-il que pendant ba condition to ba makambo mususu il faut koyaka ko toucher kaka ba tu moto pona nini bon les villes surtout donc c'est moi muke makanisi sima ezalaki à l'époque ezalaki ba minene ne ba saleti bokabone ba commune wana tali se ba twete non o ta ba commune ba tumuinu kuna ndeka ka ba mindele nde ba koki ko panda kuna ezalaki à l'époque même pendant toute indépendance tout monete Congolais nyonso azana droit ya kotambola bisika nyonso ye alingi surtout kada na mboka na yemoko. Mais ce que zo comme biso to mona kaka boyo Gombe moto enyata te na ngoma pona nini pona mabeni ngoti ko tona biso pona mabeni to sali sito zo reconnaître na makambo mabe ata moko te malgré tout te bien ngata moko te azo bazolo ba ete non to pekisa bango moto zo sta salité ngo c'est-à-dire moto na biso comme nesi ba mitu na bango zo mema ba poubelle yango zokende kotika kuna to le lenge nini mais eloko tokoyebisa bakonzi na biso boye tozosenga na bango surtout l'actuel gouverneur Gentini Ngobila a réunir ba bourgmestre oyo akoti wana malgré que baza ba oyo a nommé te ba muso a nommé na bango problème ezate mais a réunir na bango atelisa bango ete atelisa bango premièrement na mutu ya na biso atelisa bango ete bato bazokuma moto wana ce sont des responsables. Ils ont quelque chose à faire dans ce pays. Nous en avons. Parce que nous avons parmi nous des cadres universitaires. Nous avons des enseignants. Vraiment, nous avons des enseignants. Ce sont des vauriens. Il ne faut rien. Mais ce qu'on peut faire, c'est vraiment précocement. Malgré qu'il y a des décisions, malheureusement, qui tentent, attendre micro na bango, attendre à tabiso. Mais le collègue Bino Bossali, je suis sûr et certain qu'il n'y a pas de l'émission. Donc,
abengisa bato na ye wana apesa ta condition na lolenge mosusu po mate na goma kuna tokende kobeta banini masambo lete obien baje te kuna tokende kotika bato oyo basalaka ko na gombe wana otaka na posta mpe na banini batransport ya bamoto ntango yo oza na posta ya transport kende okomisa na bisika na ya mosala me bazopekisa nini moyen de transport wana akokoma ndenge nini na mosala wana kuna tokende kosala baje te eza na sare de martyr te c'est-à-dire tozozwa bato neti na biso na cité anete kote na biso ya ngengiri boye moto ayebi te naza na nga na retard deja mamoto ezala na nzela il faut nakoma deja na bisika ya mosala omemi ye okoki kotika ye kuna eza te ke ozokende kobeta neti batour moko boye ezanga ntina te eza na cadre ya mosala wana c'est-à-dire non seulement bazopénalize biso bato ozokumba moto na bakilian na biso tomemaka wana bango mpe bayimaka na bango mais kozala te mokonzi po kote moko bazoloba bolamu mpo na yo mopanzi mosusu bazoyimayima wana eza kokamba ya malonga te et ma sœur nayebi ke na répondre na question na soki eza pour ajouter quelque chose. Ok, merci mingi. Merci mingi, en tout cas tosololi bien lobi non bien. Ndeko nanga tozo continuer kana micro na biso, ndeko na biso alobi bien makasi, tozo continuer. Pourquoi kaka bango? Pourquoi kaka bango? Pourquoi pas catch? Ba catch pe ba sala ba crime makasi bazo bomaka bato. Batikala jamais kotia bango ba limite. Toza wana bino elongo. Chers internautes, to continuer na biso, ko tuna kaka bandeko na biso ya moto. Teba ba vie na bango pona. Gouverneur de la ville Ndengache. Bonjour papa. Bonjour. Boni. Oui, je suis bien. Oyo se présenter batali banda mboka ba die ba. Oui, nai naza pasteur Célestin Mutamba de l'église TDT. Oyo baza ko konzera pa apôtre na biso Barthélemy Mwamba Sola. Ah, pasteur. Pasteur na mesure bazuli bino lelo. Keno boko ta sous ville te, boka ta musala 22h. Pona yo. Eza malamu to mabe. Pona ngai kokata musala partout ya 22h. Eza mabete, eza malamu, mais il faut qu'autant la conjoncture ya mboka ndenge ezali kokende. Wana eza mibeko ya mboka. Soki mibeko ya mboka ekwei, tout le monde nous allons obéir. Na kati ya mibeko oyo bakonza mboka bapesi. Mais botala bapeseli yango le pourquoi. Et le konini esali ki bango bapesa yango pour être bako pénaliser population est-ce que population nyonso eza permis de 22h baza na bandako na bango ou bien kaka bato moto nde bakozala na ndako mais population baza na nzela ba musu bakangami na ville nanu bakomi na bandako na bango te omoni ke ezopesa mwa bien te lokola basala nzambe tokondima yango te tokosenga bakonza mboka ba raisonner par rapport ya kokotisa bato moto na ndako bato ya 22h mais sans toutefois kolongola toutes les populations na nzela po bakota na bandako na bango avant 22h. Pasteur, dernièrement on a otukende ville ezaka mutu mo mukolo pe kaka amemi mutu na moto mais to ba komi place mo amoni tanti mo atelemi ye mukolo moto akati mutu wana saki na ye donc ayibi yango eza yango te esali ke no ba pekisa bino po bokota na ba ville to ndenge ni ki mo yibi ba tubele ya moto makasi eza ki moyibi ekoti na Kinshasa pona bato moto te dans le temps ngai nazo se souvenir na ba 89 90 91 ki moyibi ezalaki na Kinshasa makasi. Nous étions là batinder batozo somba bilamba awa na Kinshasa tozo tina na Mbujimai mais babanda koyiba biso biloko pe bambongo na ville kuna ezaka bato moto te basak babandaka kokata kata biso basak et pas ba miyibi atana mais na temps ya Mobutu ba miyibi ezaki na ville wana etonda okokota na ville boye komimasa bato bayiba yo te ata nzela nyonso soki ozwi kaka ozokende na ville bako checker yo pas bato nyonso wana parce que ba fazer bazaka na ville bandakala ezaki moto nde ekotiki moyibi na ville te bango il faut basala eloko ya liboso kolongola tous les phaseurs baza kuna na ville ebele même de bachek baza ebele na ville mais bazo longola bango te bango nde baza base ya moyibi oyo eza kosalema na ville na biso soki bataleli yango te eza makambo moto te wana bazo kosela bato moto bazo kosela bato moto papa na ngana ndesko batie bino ba mesure bongo est-ce que besoin se retrouver pe bien
Non. Donc on s'est retrouvé bien parce que les transport pour moto se retrouver, c'est par rapport il y a autant de personnes au Azozoa. Mais si ceux qui moto nanu a coquille tant de personnes au Yakoi Kokotisa versement na au mbongo au Yako landa côté mais bazo kangaye ke au côté nanda côté. Vous voyez que population mangonde base ya source ya mbongo à transport. Ceux qui population bazana nzela te transport mbalamoke kokota kana ndako ekotika na nzela te mais au côté 22h 23h bato baza na nzela ebele nana okotisa bango bipai bazokende moni toza kopénaliser population na biso kaka biso moko pamba mama il faut que biso tozolandela population na biso soki bato baza na nzela nani balongwe bakomi na bandako na bango te moto eza moyen de transport bakokende bamema bato bakomisa bato na bandako na bango epuis moto eza transport moko lix parce que ezozwa motu moko mpe ezokomisa ye na porte à lupango mutuka jamais okoma na porte à lupango mutu te avion okoma na lupango mutu te mais moto eza transport premier transport de luxe c'est la moto parce que ezozwa mutu bipai nyonso misika lokolo ezonyata mpe moto ezolekela yango c'est pourquoi il faut eza na valeur ezomema même mokonzi ya mboka po akoma kuna na bwende akokuta pont na pont wana soki moto amakolo azoleka moto mpe ekoleka place wana po ete akatisa ye akoma kuna na ngambo comment mpo bakotelemela moto eza mabe kotelemela moto transport ya moto eza mabe sikoyo paster mpona bagene wana bakata bato basaki basala mpe na bamoto boye conseil yo opesa na bango bagene wana toza na commission oyo ezokota na kati ya bakomite ya bato ya moto po baidentifier moto nyonso oyo ezosala transport sikoyo bakoyeba banani basalaka transport ya moto na banani oyo basalaka transport personnel eza na batransport wana ya bamiyibi wana eza transport moko eza au-delà bango bazalaka kuta na transport ya komema bato te eza uniquement bazokota mpona opération baopere mpona koyiba bato mpona kokata banani yango wana nde il faut l'état asala nyonso mpona kolandela identification na kati ya baautorité baza kotala moto bakoidentifie moto nyonso mpo eyebanake oyo asalaka te. Merci pasteur na ndenge o intervenir. Merci mingi. Merci ndeko na biso moko azape na parole ya koloba. Bonjour. Bonjour maman. Comment on a dit? Comment on a monsieur Marcel? Monsieur Marcel. Le loyo mo transport à moto est comme numéro 1 na ba transport nyonso. Mais ndenge ba pekisi ngo kota susu na ville te. Réaction des années. Donc réaction nga ezaboye. Et ça la nga pas de la nation et la palais de la justice na boulevard. Kanginga na vie. Mais muta kanginga za bien sapé et bien veste. Muta kanganga na moto telema tia quelque part. Na telemi. Na moi muta ya bloqué nga ba bimi 5 6. Ti ba bimi nga tina commune ya Gombe. Nga na ebi commune ya Gombe jour wana jour ba kanginga. Eloko lini siko yo senga na Kala ingangu kala technique. Avis du public, peuple a déjà libéré. Du public, avis du public, awa masolo so ngoye ba fo le kawa. Yo le kawa wapi? Biso na moto kokanité, avis du public, ba bi irresponsable akenda toilette mabo pamba été. Si tu as vraiment papier génique ezala quoi. Mais papier génique chasseur ezala likasa. Mais oya ya nanasi abanga osala mbokila, abanga osala mpo bokila obeba. Mwanzu benzu bana ko compliqué. Tout le monde n'est pas tout le monde, ça la ba site n'est pas là, mais awa te quoi. Ah na oboya. Kwa site bele comme la kitoka photo cimetière. Au moins muta otala na kata comme mikuwa. Titre makasi émission Lemba, mais en émission na titre ndenge moko. Ya Didi Masuki toujours na top quoi. Oumela gouverneur na biso ya ville pour na bino na ba mesure bazwaki. OK, na mesure oyo bazwaki vie Gentini Ngobila. Oza mokonzi na biso ya ville ya Kinshasa. Fongola misu, au moins mesure ozo biso to peuple. Avant ozo biso mesure wana faut ko raisonner ngo malamu. Baja uniforme baza éduqué bien te. Hein, eza belé te, mazo sala mabe na maloba na bino bakonzi mingi. Hein? Fongola misu pour aider le peuple congolais. Parce que toujours souffrir, on a moto, on a déclaré, on a moto. A Fongola, Bimisu, pour biso tous en akimi, après ça biso paye. On pas maman. Na ipe kine zali, ba moto za na kawana nyonso eza transport wana eza ya bazo ya ba policier te. Bazo boto lango bo bakoti dango bo.
ozo point maman toza ba masa so bazo ba balle et que ba moto kota ba kankokolo ozo point moto za ipeki kuna ezo ke na ka boy so ba kangi moto ba ke no na stade de martyr ba ke ba koti moto na ba peso 2 jours so ko na 5 militaire ba meme on pas général Kasongo siko esavé na ni mokonzi Gentini Ngobila bo mema biso wapi tozo continuer kaka mbote papa mbote maman journaliste boni ma naza bien kayo pesa biso kombo naza Chamala grand sapeur Chamala grand sapeur Chamala grand sapeur Chamala grand sapeur lelo mokile zolo bageno bato moto bazambi eloko ni ezotinga oui merci maman journaliste bazolo bageno bato moto bazaba mi mais bato moto nyonso bazaba mi te bato moto nyonso bazaba mi te lokola ngai omoninga bien naza responsable père de 10 enfants moto nde nazoleisa bana nde nazotangisa bana eske nakokoyiba nini awa na Kinshasa nakoyiba nini kata basak kobotola bato biloko kokena bango na bakati bapesa mabe koviole mpe nyonso wana kaka bato bakumbaka moto bakonzi batalana epe balandala yango bien biso touti Mbuji-Mayi toye awa mpona koluka mpona kolesa bana nga nayebi prix ya basak te nga nayebi prix ya bachenete te chenete yango na kozwa nakende kotekela nani na prix ya nini. Merci bosco conseil nini okosenga na conseil nini okopesa na bato oyo bazosala makambo ya mabe na nsima na bino bato bozosala mosala na bino na ndenge normal mpe eloko nini ezosenga na président de la république to na gouverneur na biso Gentini Ngobila asala mpo na bino. Bon omoni muntu ayaki na makambo oyo surtout aza général Kanyama tango tokanda kotambwisa moto na Kinshasa wa bakatela biso ba RT makambo oyo ebele abanda kosaleka salama te lokola Kanyama yaki na makambo ya R na makambo ya N na makambo ya tribalisme yango ba criminel ba policier criminel wana ba policier ba soda criminel wana ba koteli na place wana lokola donc basali bango ba fongole bango ba shit vous comprenez ba fondé bango ba shit lokola bakatela biso ba R aw par exemple la télévision de zokata msala aw 19h ba banda ko kanga moto ba 17h 18h ba kanga moto wasela bango discussion bazo biso tala na R vous comprenez tolo bake makambo nyonso wana bantu bazo pesa ba to nyonso na ba trou eza ba bakonsika ya o ba konza likolo vous comprenez ba konza likolo nde bazo pesa bango ba shidwana bon nazo senga ba konza mboka Gentini Ngobila gouverneur ya ville ya Kinshasa na Kasongo ba meka kosolola makambo wana bien balandela ba policier bateka biso tosala musala biso toza ba policier te biso toza ba responsable soki misala ekoti na mboka oyo bakomona lisusu lokola ba moto te tokende kosala misala na biso oyo misala tozosala ngo en attendant biso tozala na eloko mosusu ya kosala te sikoyo badiminuer ba décision na bango wana bateka biso tosala mosala libre toza ba congolais toza ba étranger te toza ba congolais 100% toza ba étranger te. Merci les sapeurs, merci mingi na point de vue na ndenge opesi bana poto bana monde entier tozo continuer toujours ko tambusa micro na biso photo luka pesa moi jeune moko to me poser un peu ba question to continuer na micro na biso 520 giga to continuer ka na micro na biso na bae ya moto. Gilles Boni. Bien. Tout le monde a la moto, oza moto, tozo débrouiller kaka. Bon, ça chauffeur moto. On a chauffeur à moto. Ouais. Gilles na ndenge na habité noko kota boye. Na ndé bazui décision pour na bino. Bo kota ville té, bakate bino ba air ba misu ba bi 19h, ba misu ba bi 17h. Pour na yo, eza mabeto malamu. Bon, pour l'angaï, na moni que ils en ont bien té. En fait, ils en ont bien té parce que moto ne me semble pas moto tout début na moto to lia kana moto. Donc ceux qui bazo ka tela biso bien bazo boya mais biso to kota ville té donc on bazo sala ne mabe. Yo sala mabe. Bazo boya bino peut-être pour la plupart à ba garçon moto ni tozo mona ba oleka. Bazo mata, bazo kata batu ba sac. Ezapo na yango te po ebele bazokata bato basak na kata ville. Bon. Awa tozomona
bakeka ba chauffeur moto mais lelo no yo kapé du solo ya catch que zo enlever ba toujours ça la boy et pourquoi pas te papeki si catch na ville ka ne fils que moto. Donc décision wana is vraiment valable té wana toujours senga ba konjambo ka il faut ba luka solution mususu parce que autozo mona ba catch pe bando enlever ba tout siko iloko ni netina ba jeune bakata ba sac ba tambola na moto cause ani bon cause yango pe toyebi te moyebi vie ki moyibi moto abotamaka nango soki moto aza moyibi donc akotikalaka moyibi donc mosala na ye mobima yango wana ata soki akozala donc on dirait soit chauffeur moto mais nzoka aza na ye moyibi yango wana ndia réponse et bon siko mpona bano ya mike bakobaka moto wana yo moko oyebi réalité ya mboka bien ndenge ezalaka donc ceux qui ont moyen de l'eau que moi qui a commis aussi ma moto pour combat bon quand on a vraiment moi un peu na sala défense qu'on a habité donc si qu'on ndenge bo kumba moto boé ndé bakate bino ba air aujourd'hui à propos ba recette à combien à part ya rozong c'est la mokolo moto ya ye obligé botikala na bon et ça le connaît tu maman moko boya uti kutuna ngaka même les mêmes mutuna tuninga est-ce que ndenge bosala ka est-ce que bosse retrouvaka donc musano yo sezaka na lifuti na yango jamais que mutoko bima ka pena boya bimi pe azonyi maboko pamba azalaka te donc tozoaka ka to se retrouvaka bombi bon versement la bino katako za combien bon monsieur sous 25000 ba monsieur 14000 sous 13000 mais quand on peut ko yebisa biso quoi bon musala oyo ya musala mongo boye je pense bien que yé nango kitasa c'est quand même pour na biso bato to banda ngomboka to ebi ndenge fonctionnaka tellement que ebele ape ba komi osala ngona ndenge moko boye ya kimuyibi baning po ezana ba patron mususu dans le koswele comment un patron mususu doit arriver pour à se retrouver et pourtant que moto to yebi que moto ya sika prix nango valable les a ne fils que 12000 quand to yebi que moto ya sika versement ils a 12000 moto ya kala donc ya ko balancer puis ko balancer ba 10000 ba 7000 ba 8000 c'est ça on est toyé bien moi oui que bolé là ba on paye pas normalement bo ça la paye ba 50000 bon ça dépend la chance en mout oui le but est que mutno so bimaka na balabala zo ka 50000 ou bien mutna muto za na chiffre na nzamba bongisela ka merci mingi tozo continuer na micro na biso merci mingi na oh no so balandi émission oyo bana poto bana monde entier bino moko boyoki le pourquoi ba pexi bata moto ba kota le pourquoi bana moto ba kataka bato ba sac bino mo boyoki ba réponse na bango ngala zana ngala mingi ko lobate merci mingi na ba eneso ba s'abonner na chaîne na biso avis du public la compte ya Frida Ngondo la Spartacus de la presse congolaise quoi merci mingi na mon boss Didier Masuki mobala mandefa pembe motema ya Anita Lelo la lion vrai chéri donc ngana benga comme maman mokonzi la reine mère balobi yonde biso totangi ya biso bo ya bino aza wapi na pesi mbote na ngai pe ba merci mingi pa ya 520 giga apocalypse yim to sala keno bomo na nga boye mutu caméra to sa na maboko ezandeye na pesi sumbote na nga pa suzi batina la perle rare balobi yende makambu yende solution na pesi sumbote na nga pa Raoul Nzita babi Raoul Nzita solola donc la pespèce ba tenu solanga ba vovo na ngano sombote place bozali to kutani mbala sima bye ah ouais kakebeti c'est qui a vie du public et bandit y'a mon bal à des fois pembe Didier Masuki Andy Chou Narcisse Desarons Sangai mwanana yo telemana zwa kimya telemana bomo nangai nanyosa ko telemana mona kembo na yo
Zambe 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 nanga Mwisanga mwana na yo Telemana zwa kimya Telemana bomoi nanga Penyo seko telemana mona kembona yo Papa mwisanga mwana na yo Telemana zwa kimya Telemana bomoi nanga Penyo seko telemana mona kembona yo Mwisanga mwana na yo Telemana zwa kimya Telemana bomoi nanga Nanyoseko telemana mona nkembo na yo Zambe zambe